par rapport à Nini, il faut appeler ça il faut s'expliquer. Il faut s'expliquer dans le par rapport en quoi bah conduire génération ma na Nini par rapport à Nini. Ozomona biso tozalaka na respect envers CLE surtout moi na yebi que CLE aza camarade de papa Hervé ba ebani pe banda ba bandi ba maison mère ozo comprendre ba passer temps ensemble na famille ya omona ba koza bazala ba kamna bango ozomona sous moi lo mo boto CLE lem to aza makamna ye mo bo roya te lem sous to dénigrer to lo ba mabe mo bo pour na CLE omona muzeki ndingo yaki ko ba mamba CLE biso pe ko to bagolo to sala nini to côté là CLE to bité kindingo tika makambo ana kindingo pa bité za famille déjà to sa nini to bongisi ko to mo yo zo lo ba di ya bongo ko so lelo muzeki ndingo ya esko lo ba mabi a lo bani dans wana wewe kila monkoso no ouais kila y avait beaucoup bando bina ondeni kila monkoso bando tala monika kande ba obina wana c'est pareil ya mona solo kwa sikeza na ngote nyoso za la kaya kala oui ba tu ba lo ba dansa Balthazar par rapport que et lo ba Balthazar wana essaye le rôle et balani mais faut que zono pe kila mogoso faut kila mogoso pe bina maka aboui ka bongo kolonga te ko ba c'est pour ni botaka Balthazar fait bon zonga tala kila mogoso dès le matin tant on a sala une émission awa quand mois d'octobre on a eu ça que ba concert na nyoso ezala tout est tembika na plateau na c'est comme ba concert na nyoso ezala te pourquoi na bisi yo muto osoma ba billet ba concert na ye azate vous comprenez soit un petit concert un petit par exemple il y a 500 personnes même tout cas 50 personnes ba osoma ba billet beta concert ndé yebisanga babi à Marseille ezali njora lobi ba concert ezate eza son système on sur lobi mon union sur lobi na mona ngo ka terre à terre tu comprends parce que oya ka répéter oya kate et yo sala pe ke mutu moko na orchestre abenga yo batuni no ya ana makambo moko boye na bo poso tali na ba voice na abandi pesa ba raison ya ba voiture boye na ndeti nga na yebi ba mise nyonso ba ye mutu déclarer lo kwa sate comment ils akaye omoni makambo nde kenda biso to comprendre to comprendre lire makambo ndenge kendela omoni hérité na concert abetaki wana ata saki sold out te mais ba kota ki quand même mais oyoko moni terrain balé moni ko moni na simana bokota penda ba poto pe ya minene ba petit poto te ba poto penda ya minene koto kuna poto minene koto kuna poto minene koto arbitre teni na kati bobandi match kuna concert ebeta makoto ba ba obeta bali ifa moni neti ngai so na zakana idée na ngana pesi ya ngwana ye fali un album à saler lequel mention à papa Wema ye fali un album à saler l'équipe show me the way take me by the end show me the way I can go take me by the end show me banzembo wana ya salon de pour ya za disque de l'équipe ba mission nyonso faut il sangati ya un album ya sala ikoka na tanta un album ya sala et Coralina qui est derrière toi de la boîte noire trophée nini ngozo ane loko ta sana musique à Congo. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est bel et bien Dieu le matin. À la présentation, aujourd'hui, je reçois pour vous encore une fois la vraie Gauloise, Nana Kabena. Nana te développer, sur quelques sujets d'actualité, mais on va déjà dépasser la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Sharon de Sosa au forum derrière la caméra, un grand merci aussi à Arnaud, Matoumona na régie finale, pourquoi pas dire un grand merci à mon boss et M. Clovis et FIPA, Moté Maman Doris, un grand merci à Yabruno Lubika. L'argent propre en bon soin, il y a toujours une humaine était avantageuse, patron éternel. Un grand merci à l'unique et les 7 codes mondiales, il y a Willy Moucheni, il y a Mouni sur la chaîne La Parisienne et moi Sinzambé, pourquoi pas dire un grand merci à Olivier Lunyanga, grand pote Nandenga Moukete, je te salue, les boss Erigen et quoi mixage, et quoi mineta, belé comme ce soit, j'ai un CBC en sigle, donc surtout sur le même langage. Nacharon Dazia ben déjà invité Nanga, il y a Lelo Nana Kabena, la vraie Gauloise, à qui je dis bonjour. Bonjour, Dieu le matin. Bonne santé. Oui, santé, ça va, par la grâce, tout le monde a dit donc c'est que ça va. Pour ceux santé, ça bien été, non, il y a beauté. Voilà. A profité pour repérer sa beauté na papa Clovis Fipa, ya maman Doris Fipa, et puis Charo, Dazina, c'est ma caméra, na Arnaud, ma tout le monde a la carte, à régie,
Joyeux anniversaire na grande sœur na propre Marianne Tumba. Mbotama Elamu, aîné de la famille. Hein, joyeux anniversaire, Motema Isebadi Banga. Joyeux anniversaire, ouais, l'aîné de la famille. Grande sœur propre, Marianne Tumba. Mbotama Elamu na bébé Ati. Moi na Yalinda Misenga la Gauloise. Mbotama Elamu na yo, na pesi bambote na docteur José Tingulu. Ya Oli Moucheni Kod Yamboka, ya Bruno Lubika. Didier Mateo, puis Papi Matumona Bambo Théâtre, Karine Moindo, Nancy Nzongo, Fanny Tomba, Christelle Mwango Bambo Théâtre, puis Famille Samba Mobimba. La Pessibino Bambo Tébisco Zabozali, Bana Nangarit Joseph, Allegri à mon bébé Bambo Théâtre Sukoza. Merci beaucoup, Nana Kabena, nous répondre à l'invitation, tout développer tout sur le monde bouquet. Bonne passation, Italie, faire réguler les padres, Jésus de Niance. À cette journée, na Europe, na niveau de France, il y a un musicien, donc équipe à défense, mon pina animateur, mon blesse créateur. Na danseur moko. Na danseur moko, voilà. Bagene Rosani, Zara, moi tour, moi tour, c'est pour les sabanto, les amis. Bon, moi, concert privé, vraiment, ils ont qui kuna, des singa qui bakende, ça la plus ou moins 5 jours, 6 jours. Des bakenda qui na, batutu yasima, na blesse créateur, et puis na Evariste, ou ya danseur. So, ici, concert wana, on les cadre directement na Goma. Pour un festival où ils ont après on va couper un festival moko ils ont na kati ya Goma. Après orchestre et aux en tout cas moi ba date ces ali vraiment papa Hervé bana Luanda bana kozela date déjà epesami. Donc d'ici là papa Hervé na fin novembre awa Ozasko na Luanda. Na Luanda, OK. Donc ils ala ndenge nini donc soka yeboye so ba utubeta na Goma pour concert à Goma ils ba le 15. So ba beti na Goma ba oya boye a voyager na ba musicien wana ce que za na ba chanteur voilà ba ke du Poto Paris ba ke France ba aussi ça mamba sala kuna ba e corriger mais ba musicien musu na Luanda nde ba ke beta concert après bozonga boye concert musu eza na Mali donc c'est ma production yele ba production eza ebele bozo ba date musu oyo to bi sebino déjà. Toi, na biso na badate na so mais toi na so nde précédé. Bon misa kala ndete. To bimisa na biso bongo te to bimisa so malembe. Oh to za ngo mingi focus eza date munene wa le 26 avril 2025 na kati ya Paris la Défense Arena. Bino mo bomoni bilo ni papa ya va uti ko sala mobondo yaki déjà biso ba golo to ya mobondo. Bomoni lisusu poza na eloko avoso malupango donc challenge ke zongi e kangi TikTok e kangi Facebook dans Afrique mobimba. Yango na yango wana eza ba challenge penda o eza ko accompagner concert na biso ya le 26 avril na kati ya Paris la Défense Arena. Yango na zo senga na ba Gauloise gladiateur o nana sombi billet. En tout cas bo se précipiter bo somba ba billet pour marambo ezo ya mabe. Ya mabe bo vanda bo komi jour so ki ko somba billet be billet zate o raté. O muto ko za na maboko orteka na été. Donc bo kende bo somba déjà ba billet na bino parce que elle a déjà banjo ya après wana ba date mususu ezoya toze la DG Polo abimisaka calendrier ndenge zalaka nde toya opesa ba date mususu quoi. Là c'est très bien boyo opesa ba date mususu tozara wana to marteler ndenge lobi faire gola autobwaka ba opiso ezaki ezotia ba challenge ba tutu ba mona ngo lelo mais na tima ba challenge on ndenge ba tia ba bi etipi ba polémique na ba dance mo faire gola ati wana ba bina wana wiki dance wana ba lobi etima polémique ba nusabi ya dance Balthazar ou za dance boy za boy na ebité pona yo mo na kabina dance wana faire gola to moni pe inosbi asala ipe ba challenge asali de asali moko pesa papa va ya yembaki parti moko ya Tanzanie wana na Nisrai ouais pesa parti ya yembaki en tout cas c'est bon mon leader leader depuis que wana répéter faire gola famille nyo so mabeza ngate ma ambeza ngate mais toujours respect na ye pas faire rigola ya moto lingaka ye pe mingi biso ba Gaulois. En tout cas merci beaucoup Inosbi pour la challenge wana merci na batutu o bon ça la challenge parce que batu belé bazo sala ngo vous comprenez pour la danse wana oui kila mokoso non ouais kila y avait beaucoup bando bina ondeni kila mo bando tara monika kande ba obina wana c'est pareil ya mona solo kwa sikeza na ngote nyoso za la kaya kala. Oui, bah tu vas le danse Balthazar par rapport que et le Balthazar wana essaie le rôle là et balani. Mais il faut que nous on peut qui la mogoso, pour qui la mogoso peut bien mara aboué. Ka bongo. Kolongo te ko ba c'était pour ni botaka Balthazar. Fait besoin atala qui la mogoso. Voilà. Faut besoin atala qui la mogoso. Ça danse wana te wana pela ya na danse moko boye ezala na ngo kaka. Ezala na ngo mais ça va comme ça Balthazar ezala ma bête. Balthazar a pédophile te. Balthazar a bimine na ba mibali te. Abimile pena ba minerté
Ozo comprendre. Abimi na epena ba basi oza baza ba mikolo ba responsable. Déjà dans le bas qui ont l'autre faut pas confondre na yo que non. Sauf pas na yo monter si je me trompe pas. Bisolo ya Balthazar wana eza maramobo et sala makatro. Na bakin yo lo batalite ya kanda na mona émission mo asaka lobi. Soki lelo ba batala ba caméra na ba bureau ezaka na ba ville. Autre monde eza ya somme Balthazar akosa. Voilà. Vous comprenez? Donc, ils ont mis bali misusu na vie na yo, tali la misuka banda 2020, banda 2020, 2024, ils ont mal misuka na 10 000 ou 5 000 femmes. Voilà. Plus que Balthazar a télématé. L'erreur est que, bah, image na yo, ils ont qui triqué. Peut-être qu'il y a un autre pour na fantasme, mais sur la vente des autres, peut-être pour s'exciter dans moi, c'est misusu. Pour ta image à mon misusu, il y a qui n'a on a ndengéana. Même mutu oyo à côté imaginer par rapport à zaki na ba problème de tolandeli sura zaki na ba problème na ba la police ma ba mbongo alende ko na yo azaki censé aya ko garder ba biloko na era fungoli ba téléphone ba nini amoni ba image wana na ya copine na ende esali sa nini a publier ba biloko wana ozo comprendre na yé moko en soi azaki na posa même pas ya obimisango voilà parce que so tali même ba fille ngo ba ndoko sala ngo ba mo ba zo pe ko se comme il monde sabilong na ba yebi ke ba filmer ba eza consentement na ba eza na consentement na ba yo kana ki ba ko kangelete eza pe yete mutali boso sali makamba bongo ba basala ngo le pire que ye baza olem su bazo akaba mineur l'audience wana y a rien à voir il y a rien à voir na danse ya fait rigola voilà il n'y a rien à voir mais so yibi ba le songo to monde ngo normal pourquoi parce que eza na ngo lo ma bête et a pas fidélité. Il y avait bateau te babimarana ba mineur te to condamné te parce que bato nyonso la sala les mêmes vie au yazo sala tout le monde na sala ngo même na ba pasteur là c'est très bon oui merci beaucoup Nana Kabena to ko tarato sur la vie après tonton promo tout le monde était Gauthier CIP a publié qui non concert il y a les pas le 26 avril de l'année prochaine par la défense arène les a menacés parce que netika ka match rugby pe ko bete mona ninga solo na ebité et ibo monisco tonton promo et l'équipe de mon pesu Gauthier c'est ba yebi ki sala bi investigation le ba c'est loyer donc mais le bi bon moi ko ba ya mukete ke date on a pour dire comment on va menacer solo. Non, même pas. Date ça menacé te. Nga elo ko na osenga rabatu. Omoni saluana po ezala annoncer, ezaki annoncer na page ya Paris la Défense. Vous comprenez depuis ce qu'on beti na Google, au beti Paris la Défense Arena, au beti la programme, il y a un concert où ezali ti 2025 RF Regola ko beta au mona concert wana ezali. Au tika la mona te après concert wana ba ti match ya rugby. Pour ça les a quatre programme. Et ko zala pe le programme wana na au mona ke non batie na date ya match wana na soki ezate eza façon moko boye pe ya promotion o nga na oloba selon nga na omona eza tonton promo eza Gauthier C eza kaka façon na bango ya kosala promotion po bagolwa basomba babiye ozomona msu promotion ba osala lango na ndenge wana et puis match ya rugby wana eza rien à voir na concert ya Ferré parce que yemo Paris la Défense soka ebaki ke jour wana kozala occupé alinga pe ça fait date haute et puis ti lelo azo continuer ko afficher concert ya Ferré liboso ya Paris la Défense Arena na minute ofera na poto ba mise ba na poto to moni vienanga Charlie Solo ozaki ne dernièrement awa na Blaise Créateur basali mission liboso ya Paris la Défense bazo bwaka wana makambu nyonso parce que ezaki permettre ba hotel ma po wana zamboka mundele ezamdenga ma hotel na biso so ba moni ba tele mbila ko ya nini no biso toza concert awa ya to sa promotion au monde ngo normal donc that's wana ezali botika ko comprendre makambu fait rigola ateki déjà presque 75% ya ba billets même ça wana so il s'agit de mbongo ndenga za bongo à ça bénéficier. Vous comprenez, la minute on a perdu. Donc, on a perdu dans côté. Parce qu'il y a dit que date, on peut faire rigoler en bêta, tina mois d'avril. Il y a 2025. Non, quand on commis décembre, et là, on est là, ça que babiane comme en janvier. Et là, on côté. Vous comprenez, et ça façon, il y a promotion, il y a kolo, banabatu, bon, que les beaux sont babiane à bino. Vous comprenez, on m'a dit, bah, le côté, moi, risque, il y a quatre types, et ça, la loco, là, et motivé, batu, et la moussa batu. Vous comprenez, oui, côté, c'est, il y a ça. Journaliste au très intelligent au monde a déjà banda abima aya aloba makambuti lelo na ba trofo ba bete la somo solo bazwango lisute pourquoi parce que ba comprendre que ceux qui lelo to na trophée que nga na zi trophée Gauthier c'est a kokende ko landela OK so eza solo poto ba mona nyonso trophée ti ko banda Gauthier c'est aloba makambuti lelo to mona trophée na komo a comprendre que Gauthier c'est azaka na raison
Donc, Ozoloba, ils ont par rapport à la publicité. Ozomona, mais ils ont impossible, ils ont la matière rugby, ils ont la conseil à faire, ils ont la matière rugby, en total, à qui déjà 75% de billets, ils ont impossible. Et puis, ils ont procédure écolique entre producteurs, bureau à faire, là, Paris la défense, et puis, bah, ça, les annoncer. Et ça, la façon, on a été, merci beaucoup, un éclaircissement, Nana Kabena. La vraie gauloise, mais quand on a ma conseil à faire et puis tout le monde qui émission c'est le scrum, bah qui pas ndikomoko, bah le bien par rapport à date il a fait les aménacés, bah tout le monde bah question par rapport à Fali, mais en gros ayo le babi que non Fali n'a fait baza Balthazar. Bayo kakate et puis baza batumo yoko tango kota mamna ba mingité parce que ba conduire génération mabé na ba rebelle ba conduire génération mabé moi ba rebelle moi belé hier kota mamna ba ta a traité ba Balthazar et monsieur Zali na habité a traité ba bongo pona yo avis ne kozande en tant que gaulois a bi que Fali na faire ba conduire génération parce que ba devant on dirait ba dès que tout ba na sima ba on doit conduire ba mabé par rapport à nini faut peu ça peut le tango il faut s'expliquer. Il faut s'expliquer dans le par rapport en quoi. Bah, conduire génération ma na nini. Par rapport à nini. Ozomona. Biso tozalaka na respect envers CLE, surtout moi, na ebi que CLE a camarade de papa Hervé. Bah, ebani pe banda ba bandi ba maison mère, ozo comprendre. Bah, passer temps ensemble, na famille. Yo mona ba koza bazala ba kamna bango. Ozomona emsu moi lo mo boto c'est le lem twaza makamna ye mo bo roya te lem su to dénigrer to lo ba mabe mo bo pona sele omona muze kindingo yaki ko ba mamba sele biso pe ko to bagolo to sala nini to côté là sele to bite kindingo tika makambo ana kindingo pa bite za famille déjà to sa nini to bongisi ko to mo yo zo lo ba dia bongo ko so le muze kindingo ya esko lo ba mabe a lo bani o to te fere Balthazar par rapport à neti na part ya mutu mususu wana wana etalingate. Vous comprenez? On etalingate neti faire gola au traité Balthazar par rapport ya nini. Na comprendre peut-être question ba tuna ke poti ya comme na Balthazar na est-ce que ça qui lié? Mais il faut mi tuna ça qui lié parce que Balthazar lui selon notre obeta accouché na plusieurs femmes. Na ba femme mariée, na ba nini nyonso accouché na ba ko se filmer. Alors que le mot bi bango mabele bango ça qui so ba na problème na bandi ko na mibali donc on na comprendre que bango so ba faire ba fali ba so ba problème on na bango mibali bakanga bakanda tisuka mais au mona likolo momi poza moi si mo mona olimbi c'est vite fait quoi bi que momi wana za momi na bénéficier boy on a eu comprendre peut-être on va traiter bon na Balthazar moi si nini o ya mona que azala na faire na kanda na emba moi olimbi c'est facilement kanda no se bonga et ça peser mutako limsa mutu te tango mona ke kanda ne mata ezaka impossible atangandi na abo so na kanda na yo soki na ekiti te en tout cas na ndozaka motema moto mais jour ekita to sola na bien ko kanda ngalo bani aza posa sola na fere tiko ya mona ke fere atele rigueur makasi yango mo benge Balthazar ou comment en tout cas c'est le meka ko revoir makamna auto tout le monde a déjà marché Charoufa auto sala témoignage que non bizaka pe na restaurant no bando mela yango batwe ba lomi tuna ba masuba o bando mela peut-être pe eza problème mo pas normal malgré obi que ça le côté mais il faut milande parce que lelo oza artiste munene ya mboka na to sala ba animation te na lo bana menga mabe mashagi changu fa resto ya te wana pe no solo photo lo bango kakati photo lo bango to mashagi changu fa lo ba selo na Sankara est-ce que biso to kotake comme la bona no ba mise ba bela tanga ba ondeni ozo comprendre siko kotala babilo kwa bongo emsozo tala ke carrière na yo ya ko sala ko ta bom no nzoto la nzoto oyebe papa va betelo David et gata ne bo beta bilo mbale et sala bien il fallait continuer na lignée musicale oye a osali nani nani combat pumbwe le moni ka otiko zongi no kana dia be mission non zongi na pe vila musique moni soki yo moko pozo sa maram na yo ya musique et ko bando za la passe poso ki patron na ba maramba batu yo moko musicien mais okoma analyste. En tout cas, au salaire bas succès dans mboka au voyage que n'a partout mais lelo se retrouve analyste ba tout ça va vendre ba ça ba analyse ba pona ba mission so ba benga ko yo na des mille si pareil
Oh, il y a des laisses pareil. Mais oui, il y a des laisses qui pasteur comme analyste. C'est le peu article qui m'a rendu musique, il y a comme analyste. Il y a qui pour un studio. Il y a qui pour un studio, si quoi, le temps où ils ont traité, baninga bongo, ils ont pas traité, il y a autant que le bané, si y a un membre mérité, c'est autant qu'on peut être art. Il y a une laca biso tout le bamabe, pas le bané qui fait rigoler à m'tautin d'abiso. Mais ton père, ça qui respect bongo, et ça m'a dit. Respect, il faut la réciproque. Pour na basi ya kolimbisa pour na mibala olimbisa yeba ko ke moi si pena mobali za ndenge moti moi si na mobali baza na privilège ndenge moti biso to aba mama biso to memaka bana to memaka bino na kati ya libumu donc moi mobali ko za na kanda ya moi si na mobali yeba ko moi si ko za na privilège ya pardon liboso ya mobali et kenda bongo partout dans le monde même si baza na relation amoureuse même si za ka mona moi si normal a hôtel na place ya kibo mama. Ozomona, si quoi traiter la ninga bataza par rapport à quoi? Vous quand vous ça la vie là, on va studio préparer le renom ça là. Dans mon nez, baba zappé na studio na mission mo boalungwe na orchestre. So asa makamna e. Mission orchestre bino. Oh. Voilà nani. Ozo occuper la biso makambo ana te. Ye mo ga yebi. Ozo comprendre, to occuper na so makambo ana te po to focus penda to ana ba date na biso ya minene o to nga to beta. Ozo comprendre, yo za camarade ya faire gola, oza ami na ye ya collègue na ye ya travail oza kane na maison mais po ki camaraderie pe bo ete po parce que bo banda na banda kute mena ndenge ya musala. Ozo comprendre boya bo se familiariser bo sala famille po banda ko voyager ensemble bo zonga ga faire chef na bino bo zala bien. Ye bo dernièrement na hotel ko tele émission bo sala ke akumisi faire c'est un bon chef. Faire pe na za chef mo bo waza ke ako lobate. Mais atalio karane lobi yo mo comprendre déjà et lo nini alingi te lo nya mabe oyo sali mais lo yo lobi sur les contraires au moins que yo mo za ko se contredire na malobano. Voilà, là c'est très bien. Nana Kabena la Afrique gauloise, mais est-ce que oyo qui peut te qui babi effriter conversation moro ya bipuli azore kazoro bakeno ye ba comprendre ça et compris peut-être pas faire école là et bien à jet set parce que moni ba collègue na mususu to ko faire école là ba collègue na ye ko répondre vite na télé alors il y a dans ça un film moro bezaki n'ont rien à voir na mamboyo Italie ba blogo tout ba collègue ni ba lobi na émission na évite est-ce que on l'a dit déjà audio wana pona yo nenga lobi bongo c'est que ba collègue ni ba sali mabele mususu ba comprendre qui était pas fanatique na ba collègue na ye. Et ça, c'est mon nom sur le bien. Mon nom sur le bien, mon nom terre à terre. Oh. Tu comprends? Parce que, oya ka répéter, oya ka répéter, oya kate, oya kate. Et yo ça la paix que mutu moko na orchestre abenga yo. Batuni oh non, oya, ana makambo moko boye na boye. Poso tali na ba voice ça va abanu pesa ba raison ya ba voiture. Boye na boye neti ngana yebi ba mise nyonso ba ye muta déclarer lo kwa sate. Comment ils akaye? Voilà. Pourquoi Zakaye? Pour nous déclarer que oh voiture oh ni nous sommes tous à l'aise autant boire voiture na Charlie solo aya ki alobeni. Ngako to tsola na président atunga mambakara na c'était nga na oh proposer nga akara 15 000 euros. Autant boire nango. Pourquoi pas dupili pe mutasala musala na ya méritant. Ozo comprendre. Il faut yemora lukami zong sana kati na ya mituna. Yemora memi désordre na vie na e. Ozo comprendre. Oya karate ba tuni oya po ozala ba raison na yo. Mais entre ta baninga ba osala ba travail. Depuis dès le ki mwana Congo te. Mwana Congo akembi na orchestre na awumeli na orchestre na fils ne to benga kae. Mais bi passer so mwana Congo azala nango. Wana ba animateur musu bazana o ya kuta. Bazati lelo bazawana. Mais on vit chance moro boye na vie. OK les États-Unis, OK France, oye okini musalo ya kate. Parce que film mango tant yo lingo tourner so oye ba ke réellement na zana on a kata J7 na longwe na te. Mais na tourner film ali boma afona benga ba chef na benga bureau. Ozo comprendre? Na benga bureau DG Polo na tourner film M so ba to ba mona nga liboma. L'essentiel ata ba occuper te mes messages loko e yaki. Ba bi ke aloba ki amo. Mais yo ebisaki mutu te oya ka réputé au monde en a raté et le côté tant oyo kita ke baninga ba komi ko kapita be miso ba komi ko poser ba question depuis azak ba au monde en a raté bo na bo puyo kuno bimimba mo liboma. Voilà. O même sa réputation nani a faire été pour le liboma na déjà faire afinga mina sima yango faire bandi au fingi si président ba toi yebi makambo na ote mutu na ona makolo ya ebité. Parce que tant moni Blaise Créateur à quel poto à laisser le trouble sa voice. Et ça le trouble. Mais oui, parce que plein de moni ne Blaise à Kebongo. Sauf depuis dire à qui moi ma lame le quoi Blaise. Moni Blaise. Parce que tu as côté fardeau morobo ya baninga.
Non, Blaise aussi fait son travail. Alingaza ponctuel na façon na ye. Ayaka mona na musala, azo répéter, azo mutuno so pas ala na berère na ye. Ozo comprendre maintenant on va na batabi ke oso na selo ba sepelate akomo luka sa nini abomisa. Mais depuis lui obomisi erreur na ote. Obomisi erreur te tango moni Blaise ka te ba voyager ba ke poto sale tout botali ke ezo na zaki mettre voyager. Ozo mona conscience. Ozo ba na moko to yokana ke ba ke ko sombela nga mutuka. Po osozwa ki déjà ba mbono opesa na ngombo mutuka na ngamela ke po baninga ba eba ndeni basala makambo so mone logo yebite po yoke poto mbali boso France oyebite olimo se logo fo o luka o sola na bato bazali domaine voilà o fe gola ana bate bele na poto o li soto se confie na moko so lingo zwa ngomba moko seke ezaki yango te otikala ne makamususu ozaki na ba projet mususu mais mamone solo sala et simbate yango selo ko molela otali muninga siko na minito ana Paris na minito Blaise ana Paris bon ça 6 jours après ba Goma siko na perdre siko biso ko tanto otala boto zape na confiance o teneti ngalo banga na Gauloise affaire na ni Gauloise ni a Lupidi ni a Blaise créateur ni a Charlie solo ni a Mathilde Gauloise pour bango ba ko longa na otika la Gauloise parce que so na moni yo ozolingo nyongi sa faire osa eloko mo ba be bango to yinao to ba yo pona minute o confiance ba golo ba ndeko pesa ye o bat ba ndeko pesa ezali sute ezate non oboni so dozo orchestre na minute o bozo nganao o comprendre ba mawo ba longwa kati ba ya Mathilde Gauloise ba longwa ka ba rize pe ba longwa ka ozo comprendre la comme ba cérémonie bo asala lokwa longa malgré que ndane na orchestre monte ozo comprendre mais bazonga ki ton bazongi malere basani bazongi si peu confiance na bango jusqu'au soit zongi soka linga sala ko ki mwana malamu oza mwa malamu sa ngote ya hypocrisie peut-être pour intérêt mo bete o mizongi si pena ozongo pena musala na popozo ngo musala pozo ngo pena ke na sala na yaka musala na ngai yango nde mutesani nga po yo moko zo reconnaître que nazaki DJ na betaka na la musique le faire comme ça animateur admisinga la miso batu o batu ba yeba ngate liboma pa makaka o balobaki o gobe liboma tala deke tamula na ba page si tu peux pona ni pona faire gola pona kombo faire gola o yo zo porter katina pozo ba ki liboma ka ya pa mabomutanga filmer ne azate voilà mais yo ni mo salir kombo ya faire lelo o lela yo nane okolela ye na nani ekoleba nolela na nani luko suwane kasi po fe ebola pa obengana na yo te pas za papa so amoni yo ye oluke mizongisa osola no akomo otala siko conduite na yo bakomo otala comportement ozo comprendre eza ndenge moko mpe kaka na bakonzi abe baale retour eleki oyoka ofanda place oke no natala yango te namonaki yango kame ke nalandela yango makasi no nalandela yango te nga mikolo na concentré le 26 car tout ce qui est liquide en bois en commence par l'eau. Avant ça, le pain me pose à la meloko, eloko. Liquide, eloko. On trouvait que on deni à Ivan. Eh, il faut m'embêter ça la tête. On m'embêter ça la tête. On m'embêter. Mobondo. Mobondo na biso yo sakanate et puis basali changement ya ba varese. Vous comprenez? Il y a mon garçon dans son côté, na TikTok, na ba page, na Facebook, mon otali. Il y a mon assaillant dans mon challenge à 4 fois. Donc il y a mon sentir que et loko et la loyal mobo ya mabe. Pour autant la degré à challenge boka na bango. Aba Camerounais, ba Ivoirien, ba Togolais, ba Burkinabé, biso moko ba Congolais en parlant pas na France partout. Il y a mon autant la cause degré à challenge, je m'en comprendre que en tout cas na collaborer pendant un artiste mobo asa vraiment populaire. À bientôt on va la clip. Si je ne me trompe pas, bon, ça, là, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup, Nana Kabena, toujours chez toi, mais par rapport à les Arabes actualités, tout le monde a l'autre fois de Bassataka, qui n'est tout le monde, l'artiste, fallait s'excuser par rapport à la production, ils ont reporté. Mais Kabassel. Kabassel, va bien, les binobino, il y a des Kabassel, comment on les a eu? Vous comprenez? Non. Il y a des. Comment il y a des? Date, moi, bête, 12 dates, ça, bah, j'ai. Dans la sabine, l'euro mort. Et bêta, mais message, on a payé bien quand même par rapport à l'artiste et à mon élo, moi, s'inviter à s'excuser, c'est bon, non? Dès le matin, quand on a salé une émission, quand le mois d'octobre, on a eu un concert à Nyons, les ala, tout ça, quand on a plateau, non? Il y a un concert à Nyons, les alatés.
Oh, babi ya pourquoi na bisi yo muto somba ba billet ba concert na ye azate. Vous comprenez? Soit un petit concert, un petit par exemple 500 personnes, même sous 50 personnes ba somba ba billet bita concert ndé. Et bisanga. Babi ya Marseille, ça li njoro alobi ba concert ezate beta. To bandela ngo lisusu. Omoni nde ya lobi ke ba beta ba concert tout taba. Njoro. Et puis ye muto no zo ba njoro ana lesbienne na mukolo. Ah, bi parler la défense. Il faut et là, fallait ça la musique, la biso ya Congo. Et là, biso tongato ye baka ya ngona pour ane loko a salité la musique ya Congo fali. Oh. Et le loko, asa ndetini. Oh. Babi asa c'est la disque d'or certifié. Disque d'or certifié le kuta makiona. Yongo na biso banda gotier se ya na lisolo wana ya le kuta ke fali a construire carrière na ye na mensonge. Depuis wana omona teka disque platine bimate e kanga mananzela ti le fali ba trophée mona na lisute asa makambe belati omona ozo trophée po ayebi que soit azu trophée ba olandela ye gotier se a capable ba futa biala de la ti place ana trophée uta landeli pendango azu su trophée te Vous comprenez? Ce que tu as dit, il fallait le ni na sala pour so lobi na trophée disque d'or. Avant il y a mise ba zwango avant bazate. Te babi o abango na no mise. C'est abango mise na zwango te. Certifié. Il fallait un album à saler lequel mention à papa Wema. Il fallait un album à saler l'équipe. Show me the way, take me by the hand. Show me the way I can go, take me by the hand. Show me. Banzembo na ya salon déjà. Pour ya za disque de l'équipe ba mission nyonso. Faut il sangati. Il y a un album où il y a ça, il y a un album où il y a ça, et il y a qui est derrière toi. Tu vas boîte noire. Trophée de mine, on a un loco ta ça la musique à Congo. Et là, il y a mis la musique à Congo, et il y a des mitons, organes, autotune, nalokuta. Et puis, à BBC musique à Congo, il y a travail à sous-bienté pour avoir un système à playback. Na biso to yebi bana ba sera ba luambo musique ezaka na live yango moni sentiment na faire azongi siango yango moni misene sa komika ke il faut yemba live pas yebi ke so na meko yemba playback ba sekanga à cause de qui de faire ego la fallait ane loko salite faire ayela biso rumba trap ba to mona ko rumba to ba na le oka ba na banana qui est derrière toi ayemba zazu et pendant biso motono so because ayanga on peut faire pour le route pour Tokolana Thompson. On a déjà trappe. Soto esu na zouk. Mais maman sentiment na bolingo. On a sous zouk. Ok, mango. On a zouk. Il y a déjà l'album à faire et à Kala. Voilà. Et nous, on va faire déjà mettre la musique internationale. Mais tellement que vous avez ignorant, vous allez comprendre exactement. Alors, le bleu, ça va te faire. Allez, l'on pour la musique, il y a bêta qui wana, il y a bêta qui nous montre international, il y a ba UPI. International, il y a ba regarde-moi, il y a ba pyromane. Si tu veux te débarrasser de tous mes complexes, t'as tout ce genre à faire, accepte-moi comme je suis, avec ou sans qu'il te plaît à moi, wana international. Il y a la musique internationale, bêta la bisote. Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Après, ma billet peut être comme ma concert, peut être reporté à manan. Après, il y a des gens qui ont le silama. Après, maman. Pas vendre non. Après, tu as raté le mot. Oh, na mokili tour à tour, le bien moninga, oh maman, je me mote. Pourquoi tu m'as fait ça? Na zabu a vendre non. Mais Njoro Lobi qui n'a pas de défense à rien, voilà. Il s'est un artiste le quoi Fali, artiste moi Moulaï, artiste moi Télémi. Ah, artiste Moulaï Bagumba ya. Yo bet la so ni bo ba Lil Wayne ba olubani yibi sangati Lil Wayne yo olubani Lil Wayne faire leki Lil Wayne mulayo bi voilà siko Lil Wayne olubani yo moni wala ba faux débat o mo ateka promotion exacte ta biloko aloba bilo mobo ya bizengi mukolo mobo yo akisi nzora zoba oyo sa promotion normal oyo aloba no ba bêtise. Comme ça, tu as mis tout dans mon tamoulaï, mais bagumba, oh, ni n'en mi bal, moi tu as bouzoba. Ah, nana kabine. Oh, mais oui, au fait, rigole à Noko. Oui, maman. Homme avec un grand H. Maman, là, t'es. Donc, tu as dit, non, ça y a la bêtise, tu as la bêtise. Moi, tu as la bataille normal.
Biso on se peut quand tu ça là, mais toi en internet. Tu as la bêtise aussi bêtise. Merci beaucoup pour te citer déjà, Sharon Zassi te citer déjà. Nana Kabé na prestation à concert héritier watana bi abetaki hier na ebité on a eu c'est quand des lignes. Non, c'est quand on a mis ba ya purement na bien te na lancer maloba mobo c'est le kweteng. Ah, bon purement ni c'est ba gola la comprendre que on va nous chercher. On va passer la poème maman a annulé la concert ni on se faut moi t'as fait le go là-haut to que t'as sali ça va jeter. Concert ya wata ndinga na oloba. Ndayoki mawa. Mawa. Nathalie Soso, Nathalie au deuxième tour. Ndayoki mawa, azina seke. Mokolo koya bo, ezali le loto. Tope sa tarata, tope sa tangolata. Yango, naïsa ki héritier en salam piaka. Oh. Nous ne pouvons plus gagner l'émission. Omoni makambo ndekenda biso to comprendre to comprendre lire makambo ndenge kendela omoni hérité na concert abeta ki wana ata sa ki sold out te mais ba kota ki quand même mais oyoko moni terrain balé moni ko moni na simana bokota penda ba poto pe ya minene ba petit poto te ba poto penda ya minene koto kuna pota munene koto kuna pota munene koto arbitre teni na kati bobandi match kuna concert ebeta makoto bato ba obeta bali ifa moni neti ngai so na zaka na idée lenga na pesi yango wana ndenge sali be bato ne bazate to créer match amical na sima kuna bato ba obeta bali koto to obeta concert ki ekala ndenga bona yo salo wana zaki 1500 1400 places héritier côté 600 personnes pour ami de ce son ici la degré haut bato ba teni ka liboso na podium ka liboso be simanyoso et na ki mawa na préféré Fabregas après yo bete la biso tolwa éviter que Richard Zonga na humiliation yo éviter humiliation de ba aza humilié nani mais na concert wana beti ya suka wana eza le concert de revoir na ye vous comprenez concert de revoir au Québec ta concert ya pia ka ya degré wana ndaku tout ce qui pona ngai il fallait luka na suka ndenge olinga kenda luki ka boîte mo boye to ta chez Jonga ozo kapa ata chez Jonga ayaka kobeta ka chez Jonga makasi bobo su moni awa ana Congo soko beti concert bato batala kutu suno musique te bako motala nombre de personnes mais ndenge zaki sala 1400 personnes soki bato bakota ka 1000 400 bazanga ki ngoza bien mais bato bakoti 100 yo compte bon 100 oui ah Kabena mais je te dis vrai oh 100 personnes Malinga kakolinga. Merci. Charles Bito Tigara. Merci beaucoup. Nana Kabena. Quelle ma pas ozonga na humiliation ba mise ba kimi abeti piaka donc 4 personnes. En tout cas, ya ebite ke batala ba on ba bebisela bat makambo. Ebite. Ka 4 na ba kimi ntango ozonga. Omonte bola te image ba ngulu nde baninga musu ba bima ba ngulu. Pour avoir musuku tu vérité bima ba pesa ba mbongo ba mona na mais héritier mususu vous tapez ça une mbongo azana été mais ce ko héritier obimisa image ani yo mema bangulu eko casser le mususu na concert ne mususu yo monto linga te mais quelque part côté ba mise ko kima na penda to sepela na ngote ozo comprendre et déranger makasi tande ba to to ba complication ba visa na minute oyo ba concert ezongi na poto ozo mona tango ozo kima au sein de l'autre, pour mettre la minute au clé à visa États-Unis et ça m'a beaucoup pas perdu. Oh. Oui, parce que si ma ministère de 5 à 5 États-Unis. Effectivement, il faut un visa. Les États-Unis, on va visa 5 ans. Moi, je vais gagner tes points. Moi, je vais gagner 100 mois pour dire, moi, je vais refiner les États-Unis. On dit, bah, quand tu as aux États-Unis, tu pendant 5 ans. Non, il y a bisayo. Oh, si tu veux te débarrasser de tous mes complexes, tu n'auras qu'une seule chose à faire. Accepte-moi comme je suis, avec ou sans qui te plaît au moins. Il n'y aura rien de médical. Et coquille. Merci beaucoup, Nana Kabena. N'invite pas à retenir le passage dans le lot. En tout cas, le lot vraiment, et le lancé dans la Gauloise Gladiator.
tozongela susu kosomba babiye na biso penda ndenge toyelaki yango na ndenge ya ebandeli ndenge toyaki penda mobondo wana tosalaki na ebandeli wana tosala yango lisusu tala posa ti décembre tosisa babiye papa ya babwaka badate tosisa oyo po tokota na mosusu ozomona marchandise so eza na terrain so osisi na marchandise ana te okobakisaka likolo te bato baoya oloba marchandise oyo eumeli deja tobanda nano na oyo asika te tosilisa nano oyo ebongo badate mosusu eya bana lwandaka nde nayebisa bino na ebandeli paper mpe azoyana deja bose mobilize ndenge nini boyamba orchestre baoyo ya kini bakoya deja bien avant bamise oyo baza na kini baoya deja bien avant bango nde bauta poto na bata nsima nyonso bakoya korejoindre bango kuna na kati ya Goma epuis na Luanda ekosalama mpe kaka pareil bose motive ndenge nini boyamba le padre kuna epuis bamise baza toujours na studio bazo préparer album epuis nazoka bato bazolobaki o dynastie kutu dynastie eza album oyo ebeti ya kosakana te ebeti ya kosakana te vu que temps eza lisusu te mpona kosala baclip ya omoni Ferregola asalaki medley wana ozo comprendre donc medley wana asalaki mélange ya makambo nyonso mpo akosala lisusu baclip te do bokende kovisualize mpe so medley wana na kati ya chaîne ya Ferregola na chaîne ne ya YouTube epuis eloko nasengaka na bagauloise gladiateur bosabonaka na bapage nyonso na plateforme nyonso ya Ferregola oke na Facebook na TikTok na Instagram na nini na Twitter oke kuna na Spotify na Snapchat ya Ferregola bosabonaka bokomantaka bopartageaka esalaka bien mpona artiste na biso Dielo Matanga na komi nanga na suka. Merci beaucoup na invité ata bambote. En tout cas bato nyonso to balinganga na pesi no bambote Didier Matewa Ricky Nemiala bien dans les clips Domingo Drapeau de Lion honorable Papi Zila la pesi mbote na ya Denis Mondos Trésor Basilo Sukama na pesi mbote na Débat Zombie si pesa kusu valeur ya Papi Matumona ya Mati Machuda Mati Kunda na kata Paris bambote ya tro ya na ngai ta sozali quoi. Merci. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison Given. Balingambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Merci beaucoup, ça n'est fini. C'était la Nana Kabena, la vraie gauloise. Et je pense que cet entretien a fait énormément plaisir à Batoutou. Au congrès officiel, un grand merci à Sharon Gazazaki au forum de la caméra. Un grand merci aussi à Arnaud Matoumona, la régie finale. Pourquoi pas dire un grand merci à mon boss M. Kovis et FIPA. Motima Madoris, un grand merci à Yapunou le Bika, l'argent propre mon soin, il y a Tchouchou Naïmen, t'es avantageuse par toi éternel, un grand merci à l'INIC, les 7 codes mondiales, Yaouli Moucheni, grand pote Olivier Lounianga, je te salue, n'a mon père de boss, Erigan, et quoi mixage, et quoi mineta, je suis national à Parisien, et moi Sinzambé, Junior Titea, Junior Mundele, les cordons, Batutou, Ban Radio, le Mata Batutou, Bananabiso, vos likes, vos partages, vos commentaires, et pour ça la biso, énormément plaisir, et puis on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye.